Oh, bana nzambe pe biso topumbwaka. Eza écrit. Biso pe toza na puissance. Quand tu bandoki bapumbwaka boye, biso pe na ko kangaka misu boye, na pumbwe na ke na koti na kati ya mai. Na miniti on naza na kati ya se ya mai. Nazomona trône ya Satan. Nazomona trône ya mami wata. Enaye biso bien aimé. Omoni trône ya mami wata. Eza trône moko boye basi ba créer yango. Na kati ya se ya mai. Eza ka planter ke mutu te akoki kolongola ngo. Parce que mami wata soko bandi na yete. Obanda kolala olamuki osi olali na ba démon. Na ko expliquer yango très bien. Na ba de la sous. Na kati ya monde de l'esprit, soki mwasi mari de nuit aux femmes de nuit aye ko visiter yo et ki okoucher na ye akozwa zemi mbala moko na jour moko. Semence na yo wana ekoti ye ekobota mwana ava ekoma butu mwana na sa botami. Mwana wana nde bakotinda ye aya kobundisa yo. Yangwana moko soki ozosala ba prière, sosala ba jeûne, il faut pas avoir la Pentecôte, c'est-à-dire kolala na mutu. Il faut ko éviter biloko wana ta soki aza mwasi na yo mobali na yo, sperme na yo, semence na yo ezala protéger. Pona na butu ozolala bozolia. Ozolia misuni, ozolia bilieli, bazolia so ba poison. Il faut que ça la prière, je prie. Ozoloba que papa nyoso ba pesa nga la butu na lia. Et le nom de Jésus na meli makila Yesu. C'est pour cela que Jésus a le bas qui lia musuni na ngai. Lia musuni na ngai en mela makila na ngai. Po ayeba ki déjà bandoki ba olinga ba lie sayo. Ba olinga ba lie sa na butu. Na lo bas qui bien aimé que tant ozolala molimo na yo zolala te. Molimo na yo zokende bipai. Et là kuta na batu wana na kati ya restaurant na kati ya ba fête. Yo lota kaka uza na kati ya fête. C'est fait ozolia na bandoki. Bazangi ba kombo bandumba ebele bomona ka bandumba na kati ya ba cité, ba utaka ba place na se ya mai. Bandumba ebele puissance na bango e utaka na se ya mai. Mwasi ya Satan zaka plus fort que Satan ye moko. So moni makambo na yo eza na kati ya maboko ya mwasi ya Satan, mama papa tellement oza na situation grave. Maman wana azali démon munene o azo contrôler les affaires financières ya Satan. Babenga kaye trésorerie ya Satan. Yende akangana ba mbongo nyonso ya ba sataniste. Ndeko tomona ba sataniste bakomi na ba mbongo, ba mituka, ba nini baso ba offrande, ba nini nyonso wana bozomona eza ba mbongo ba chrétien. Mwana motote boa kosangai abongwa ni pete boa wangana nzambe ya le nazarien le nazarien le nazarien le nazarien bana kitoko koma mukondima atako babakola ke mafuta na musakolima lelo ya yo bolingo bateli le nazarien lipamboli oyo mona na katempeni mama kantelobi kolapye mapapu masope mafuta tokokesikana longo na nzambe oyo babenga na makomi Jésus. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Parole de l'Éternel. Bonjour et shalom chez vous, bien-aimés dans le Seigneur, peuple de Dieu, amoureux et amoureuses de Jésus-Christ de Nazareth, la vôtre, la princesse éternelle, toujours à mon poste, pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. À travers cette émission, je bénis Dieu parce que pour aujourd'hui notre invité c'est l'homme de Dieu, le prophète Ali. Donc Ali, c'est bel et bien lui notre invité du jour. Mais avant toute chose, rendons grâce à Dieu à travers ces cantiques. Et on se retrouve tout juste après. J'ai dédié d'ailleurs ces morceaux à la famille Labala, Lolo Labala et son grand homme Guy Labala. Ça c'est la famille. Pourquoi pas à ma sœur, à moi-même, un écart depuis les Issa. Je t'aime beaucoup. God bless.
ma maman chérie, Betty Kokelea et Papa Deo, ainsi que mes frères, David, tous ceux-là qui nous suivent. Donc je vous aime beaucoup de l'amour de Christ. Pourquoi pas Maman Fouratabou, Papa Kaïs. Je vous dis des big salutations, mais on va aussi à Nathalie Moussibou, Lusako, Marlène Bouy. Alléluia. Merci le roi de rois. Alléluia. Tombola maboko na yo likolo. Lakisa maboko na yo. Sakat. Sakat. On y va. Ah. Salaboye, Salaboye. Assis sur son trône. Salaboye. On y va. Assis sur son trône. Encore, encore, encore. Ah, ah, ah. Afandi na ngwende na ye. Yesu azaya kofanda. On y va. Assis sur son trône. Afandi, 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 afandi. Assis sur son trône. Fandi saye, fandi saye, fandi saye. Nazo mono te tika Yesu afandi. Afandi, 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 afandi. Merci Jésus. Merci Jésus. Afandi, afandi. Salaboye. 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 Gatela Yesu le sako. On y va. Gatela. 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 Kaka. Kaka. Yambalo ya taba ministre bakokata. Nazolo bakatela yelo sako. Katela yelo sako. Katela. 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 Nazo monote. Nazo monote. Nazo monote. Nazo monote. Salango boye. Dose. Tolobi a tout. Yoka. Merci. Tolobi boye. Yambaloyo. Ata ba ministre bakokata. Ata ba généraux bakosala nini? Nalobi ata ba ministre bakosala nini? Ata ba président. On y va. Katela ye toke. On y va. Nape na yebaka eloko te. Anti le Saint-Esprit abande ko révéler nga. Natanga ba livre belé. Na sambele belé. Na sala ba jeune belé. Mais il y avait la sagesse qui manquait. Tant Salomon avait pas Nzambe, et l'autre Salomon a sengaki na Nzambe, la sagesse. Je vais connaître le mal et le bon. Je vais connaître comment discerner le cœur des gens. Je vais connaître comment voir les choses qui ne se voient pas. Zamba fongola liso ya mga molimo ala kisanga Bezebab. Oyebi na kutana na Bezebab vis-à-vis. Tobunda Bezebab azaneti ça n'a été une peste moko biste babenga ngo nini. Forme na monaki yango aza mwindu. Azaneti gorille moko boya za mapapu. Maboko, makolo. C'est yenda wana yenda pesaka ba pouvoir. Et pas ba miyibi bomona ba miyibi na quartier bazoyi ba mituka, bazoyi ba makambo belé, mulimu wana nde lataka bango. Mutu nyoso abimisaka makila ya batu. Banganga nyoso abimisaka makila batu ba egorjaka batu, bakataka batu maboko. Bomoni bango ba okende koteka ba nini ba parti ya mutu bazokende koteka yebake bazotambisa milimu ya Bezebab. Soko za mulimu musali ya Nzambe, oza na église, oza na ministère, il faut okanga olobi au nom puissant de Jésus-Christ.
au désarmer Bezeba, au kangiye, au boukiye, au tchoubiye la mbeli ya milimu, au détruire au nom de Jésus, au neutraliser na makila Yesu, au boaki au kangiye, au boaki na lifelo, au nom puissant de Jésus-Christ, au banomona ba effect na bango. Deuxièmement, bien-aimé, koza mutusu iyo efona loba, parce que son alobite, batumsu bakobala te. Son alobite, batumsu bakobota te. Son alobite, batumsusu bakomona vina bangola ba mari de nuit, ba femme de nuit, et kotika te. Mami wata on alobaki aza mwasi ya Satan. Tokota na se ya mai. Bien-aimé, alobaki bien. Biso basali ya Nzambe, oh, bana Nzambe, pe biso topumbwaka. Eza écrit biso pe toza na puissance kana ti bandoki bapumbwaka boye biso pe na kokangaka misu boye na pumbwe na ke na koti na kati ya mai na miniti oyo naza na kati ya se ya mai nazomona trône ya Satan nazomona trône ya mami wata enaye biso bien aimé omoni trône ya mami wata eza trône moko boye basi ba créer yango na kati ya se ya mai eza ka planter ke mutu te akoki kolongola yango eza na ndako kuna place bakenda kosala ba achievement ya komela makila na ya koboma bato mami wata seki soko ozosambela combat de prière mpona nini na insiste ke obanda na baoyo parce que mami wata soko obandi na ye te obanda kolala olamuki osi olali na ba démon parce que semence na yo sperme na yo soko ozo sambela soko ozo gêner au perdre sperme na yo au perdre semence na yo okozwa miracle wana te basi ba yibi yango bien aimé nazoloba bien na ko expliquer yango très bien na ba de la lisusu mami wata aza spécialiste ya ba mariage ya ko détruire ba mariage ya bato kuna na se ya mai na se na ye kozalaka ba géant ezali ba démon oyo très puissant oyo baza kaka na makila na yo oyo wana bakomaki ndeni na makila na yo na kati ya monde de l'esprit soki mwasi mari de nuit aux femmes de nuit aye kovisite yo eke okouche na ye akozwa zemi mbala moko na jour moko semence na yo wana ekoti ye ekobota mwana ava ekoma butu mwana na se abotami mwana wana nde bakotinda ye aya kobundisa yo yango wana moko soki ozosala ba prière soki ozosala ba jeûne il faut pas avoir la Pentecôte, c'est-à-dire kolala na mutu il faut koevitaka biloko wana ta soki aza mwasi na yo mobali na yo sperme na yo semence na yo ezala protéger parce que na kati ya monde du ténèbre soko lali na mutu na kati ya monde du ténèbre ya mwasi po yoko kanisa ozolala na mwasi na yo ozolala na mobali na yo mais semence na yo ebin transféré ke na monde de l'esprit baboti mwana oyo aza na makila na yo bakobenge géant. Souviens-toi bien aimé yo leki na ba angelou na Ancien Testament balalaki na basi baproduisaki ba géant et bongo yo tu es le fils de Dieu, tu es la fille de Dieu oza na semence koleka na ba angelou et bongo so baboti mwana oyo aza neti yo eza nani ça c'est plus qu'un géant yango mona kozo sambela eloko moko te ezosalema osambeli eloko moko te ezosalema parce que koza na géant moko boye akokani na yo. Oh mon Dieu, aza photocopie na yo nga nayebaka eloko te na bando kosambela na orate ba miracle na osambela biloko moko boye esalema ngai na kolala boye nalamuki na tongo namoni ke kaleso na ngai eza deja na mai na comprendre te na ke kotuna ba prophète na kotuna basala nzambe eza ndeni bayebisi nga wana eza mari de nuit nayebaki te ndenge nini na kosala na mari de nuit wana naza mosali ya nzambe so na sisi kaka 3 jours de jeûne namoni semence na ngai ebimi na comprendre te nde nzambe aye kopesa nga révélation alobi na bitumba oyo il faut koyeba koma kobunda parce que bato wana bayebi soki oyebi te mon peuple est en train de périr faut manque de connaissance eza te ke opriaka te eza nde méthode na yo ya koprie eza bien te
Oyebi bien aimé na banda ceux qui chaque fois na bandi combat de prière nazo yebisa bino bien. Oza secret. Chaque fois ozo banda prière, il faut obanda na mami wata. So osala combat de prière. Pour la nini parce que ça moi c'est Satan. Ce qu'on a scène il faut comprendre. Léviathan a na scène aye. Léviathan oyo bomoni aye abundisa ki Job. Job abundana Léviathan. Léviathan da bomaki famille na ye. Bomona batu misusu bazo kufa na famille. Bomona bana bakufi na accident bango nyonso tout bois. Bomoni batu misusu so bomoni babiloko bongo boyeba. Léviathan aza na kati nango. Bota la vie ya Job nde bebaki. Léviathan kotelaki makambo ngo. Léviathan a vivre en casse ya mai. Elle a toujours na se ya makolo ya nani ya règne la sirène. Merci Saint-Esprit. Bien aimé boyoka bien. Bokomona na kati ya mai kuna kozala ba pygmée ya mike. Nalobaki bien na ba témoignage nanga ba pygmée ba keseni ko ba pygmée kozala ba pygmée différent. Ba pygmée wana baza ba ndoki, baza créé. Et puis makolo na bango libumu na bango c'est-à-dire ba pygmée wana soko moni bangasi na mona bango vis-à-vis, c'est-à-dire na yebi eloko na monaki. Libumu na bango ekoma mukongo. Mukongo komi libumu. Makolo na bango oyo ezalaka verse versas. Maboko na bango ezalaka verse versas. Mutu na bango nde tala liboso. Et puis bango so bazonga sima, bazonga bakotela na ndako na bango, o bazonga bakotela na porte na ndenge ya sima. So l'homme court wana. O ba l'homme court ba pygmée wana, bazala pe na se mai. O ya se mai bazaka très puissant. Bango nde baboto la bambongo. Baza mingi ba itiliza bango pona business. O mona na kati ya business ozo mona mbongo ezaka business na yo zo perdre. Ba banque ebele kangama. Ba business ebele kangama. Likola bato batindaka bango ya mike. So batindaka bato wana mikuse koya koboto la bomengo. Na kati ya enfer. Na kati ya nani ya monde ya mai. Ba géant baza wana chaque fois komona bitumba na yo esuka na géant. Géant wana omoni l'homme fort basuka kana suka ba prière na yo tango zokende na suka bango ba persistaka mingi yango na fo bandana na bango. Pona nini alobi fo bandana na bango tango zo prier bandana bango. Na kati ya mai koza mwasi oyo mari de nuit. Omona bokota libala te, mobali obala te, kebaka mituna kape ozana mari de nuit et femme de nuit te. Omona mwasi ozoka relation mke mwasi ya boyo. Relation msusu mwasi ya boyo. Eza nini? Tala bien. Est-ce que kaleson na yo nde olalaka? Tango lataka na butu omona ka mwasi te azoyela yo. Kwa basi msusu il faut pas kolala na bango. Basi msusu baza bandoki. Les jours là okolala na yo otika la jamais kozala na relation na mwasi msusu te. Bamibali msusu baza bandoki. Mama ozomona bamibali osalika relation mke makambo na yo na ye esili. Osali relation mke makambo na ye mobali msusu esili. Ozui copain msusu, ozui fiancé msusu makambo na ye esili. Ozomi yoka bien te. O sentir neti mokilezo ke le osila ajezo pusana. Parce que ozana mari de nuit. Mari de nuit wana azo bundi salibala na yo. Chaque fois mobali wana aye pembe na yo. Après quelques jours au moni akimi. O finga ki ete. O swana ki na ete. O moni kaka akimi. Yebake mari de nuit azana kati nango. C'est fait faut que ne kozwa libala na yo na se ya mai. Kozana kati ya mai wana. Kozalaka bao babenga bango bakuka of the night. Bao balambaka baza ba chef ba chief ya na nuit baza bao bastekaka malewa. Omoni bao basalaka ba restaurant banzela. So na se ya mai kuna kozala bato basalaka restaurant. Omona na butu ozolala bozolia. Ozolia misuni, ozolia bilieli, bazolia so ba poison. Il faut que ça la prière je prie. Ozoloba que papa nyoso ba pesa nga la butu na lia. Et le nom de Jésus na meli makila Yesu. C'est pour cela Jésus a le bas qui lia musuni na ngai. Lia musuni na ngai en mela makila na ngai. Po ayeba ki déjà bandoki ba olinga ba lia sayo. Ba olinga ba lia na butu. Na lo bas qui bien aimé que tango zolala molimo na yo zolala te.
molimo na yo ezokende bipai eya okutana na bato wana na kati ya restaurant na kati ya bafeti yo olotaka kaka oza na kati ya feti c'est fait ozolia na bandoki mpo molimo eliaka bileli te molimo eliaka bileli ya lola eliaka parole de Dieu. Comment est-ce que yo olotaka kaka ozokende na enfer ozokende kolia na bato ozolia na bato bakufa ce qui fait bazolela yo poison yango wana herbe oyo bapriere na yo ezoyokana te pa nzambe parce que molimo na yo eza bouché ezolia na butu ozolia na bandoki mais ozoyeba te bamisusu eza baoyo bademo tolobaki na kaskati ya se mai bazala kuna bademo oyo bamelaka makila baliaka na nzoto obaka mutu makila ezosila na nzoto na ye chaque fois ozomona nzoto na yo bazolia yango ezobima biloko na kati ya nzoto omoni ete bamaladi oyo tozoloba babwakela maladi moko babenga yango nini ya makolo babenga yango bamaladi moko babwakelaka bato omoni okomi na babuton nzoto na yo ekomi kolongwa ce sont les maladies qui viennent de l'enfer euti na kati ya mai euti pas moi c'est Satan bamaladi wana na yo biso bien aimé mama kolo comme ovimba ozola mikuwa na yo bien te bamaladi wana il faut combattre mwasi wana apesa nzoto na yo po bademo wana basi bayaki kolia nzoto na yo pe komela makila na yo ekosila te po yo botama na makila ya Yesu makila ya moto te parce que makila na yo ekosila te na nzoto na yo nazoloba au nom de Jésus nzoto na yo bato bakolia yango te po yo ozolia nzoto ya Yesu moto akomeka kolia yo azolia makila ya bololo azolia makila ya Yesu azolia nzoto ya Yesu azomekela makila ya bololo ekoboma bango au nom de Jésus. Lelo nde nazoloba boye eza pasi mingi nazomona bakretien bazokufa na bamaladi wana nazomona basali ya nzambe bazokufa maladi moko inconnu mais bozoyeba te ke makila Yesu nzoto ya Yesu Jésus alobaki lia musuni na ngai na John chapter 6 ezoloba lia nzoto na ngai alobi lia nzoto na ngai eza nourriture pour toujours alobi mela makila na ngai po eza masanga ya lola eza pour toujours alobi si tu manges mon corps et tu bois mon sang tu vivras pour toujours. Lelo nazoloba boye parce que nzambe azomonisanga bato ebele bazosouffrir oyo eza nalobaki ebele mpona Marine Kingdom na kati kuna koza basirene ebele bazangi bakombo bandumba ebele bomonaka bandumba na kati ya basite bautaka baplace na se ya mai bandumba ebele puissance na bango eutaka na se ya mai soko moni oza na problème oza addiction na yo eza mpona sexe olinga kaka kolala na basi o mibali okoka kovanda te yeba ke tu dois la délivrance na yo e basi bazwi yango na se ya mai il faut kobunda na puissance wana ta obundi na puissance wana omona bato misusu baza en addiction ya porno omona ka otala ba vidéo ba tape sex tape ozotala yango chaque fois yeba ke mon frère ma sœur oza na kati ya attaqué par cette monde ya se ya mai bazobundisa yo tu dois être délivré par le sang de Jésus-Christ. Parce que moi c'est Satan ça plus fort que Satan et moko. So moni makambo na yo eza na kati ya maboko ya moi c'est Satan, maman, papa, tellement oza na situation grave. Bango ba eliminaka, moni bato ebele na ba hospital. Ebele bato hospital 50% eza bato bazwami na mwasi wana. Ebele bato 70% na kati ya prison bazwami na mwasi wana. Nazaki victime ya biloko wana na yebi. Nazoyebi saobo parce que je veux que ton bien, Dieu veut que tu sois plan na ye eza fufi na vie na yo, ozala parfait. Zaba ko restaurer vie na yo ndenge nini. Ce qui vous permettre été. Il faut que tu passes dans la délivrance. Yasuka on a koloba avant émission sila ezalaki Mammon. Mammon azana kati ya livre ya Matthieu chapitre 6. Ezoloba bien Mammon alobi tu ne peux pas servir Dieu et servir le Mammon. Na étude biblique na lobi bien kwa batu misusu oyebi na yoka kanda moko soki na moni mutu azo pesa étude biblique qui azo pesa étude biblique na ba révélation ya molimo mosantu te.
Parce que c'est l'écriture. La Bible dit l'écriture tue. Parce que c'est l'esprit qui donne la vie. Écriture est bomaka. C'est l'esprit qui donne la vie. C'est une façon qu'on a une étude biblique. Il faut la paix sur l'ambo. La paix sur révélation à molimo. Impartation de l'esprit de Dieu. Bien aimé, boyoka bien. Jésus a émis si bateau. Alors, Bible qui serve Nzambe te na maman te. Non, comment est-ce que Jésus a comparé maman na Nzambe? S'il fait maman quelque part, azanan. Oui, maman terminaison en ngoso qui na ba dictionnaire ezako lo ba mbongo. Mais ce qui est na ba kati ya ba hébreu, ezako ba mbongo te. Maman c'est un angel de Dieu, ange ya Nzambe o akweyaki na Satan, abalukaki akomi ange ya Satan. Un temps akomi ange ya Satan o ba angelu Satan décevoraki bango ba bundaki pona ye, Nzambe abengana bango la lola. So maman wana azali démon munene o azo contrôler les affaires financières ya Satan. Babenga kaye trésorerie ya Satan. Yende akangana ba mbongo nyonso ya ba sataniste. Ndeko tomona ba sataniste bakomi na ba mbongo, ba mituka, ba nini basosa ba offrande, ba nini nyonso wana bozomona eza ba mbongo ba chrétien. Maman ayimbaki pa ba chrétien, Satan ayimbaki atindaki bango kokende koyiba po ba pesa bango babana na bango ba sataniste. Mais cette fois-ci dans cette année, je prie que Dieu récupère, que Dieu restaure, que tu sois restauré dans tous les domaines financiers. Attention aux gens banyongo combien? Je vous dis ma soeur, mon frère, maman, papa, okozala restaurer mongo na yo ezomba. Nzambe akofuta banyongo na yo nyoso. Okomona kaka banque bengi elobi banyongo na yo nyoso sili. Parce que si tu pries comme Jésus a prié, tu dois avoir les résultats de Jésus-Christ. Amen. Maman naza démon apelaka pa batu. Ba o ba yebiye. Azalaka ba benga ye golden demon. Démon ya or. Démon ya or. Naoki bato wadolo ba démon ya mbongo. Mais or ba benga ka démon ya or. Alataka or. Kobanda mututi makolo. Ba ebele bazaka ba chef ba taxi na ba Sud Afrique na ba monde mususu. Ba kuta na ndena ye. Solingi osala ba affaire ya monde ténèbres. Ba kuta na ndena mamon. Mamon wana aza démon munene yenda contrôler mbongo. Yamwana so moni ozala problème mbongo na vie. Ozali na ba business na we kwei. Ozali ba nini ba biloko na eza eka tout droit. Oyibaki mutu mbongo te. Mais ozomona biloko na financièrement ozokweya. C'est parce que maman na se atelemeli yo. Il faut ko beta ye. Maman c'est pas Satan. Maman naza angelo ya Satan o asa misali nzambe ya muke. Aza nzambe pa batu misusu. Babona ba européen kuna. Ba frimason ba yebi eloko na zoloba. Maman apesa bango ba mbongo po ba recruter batu. Apesa bango ba biloko po ba recruter batu. Bandako wana bozomona eza ya bango te. Eza bandako ba chrétien, il faut réclamer, il faut qu'on réclame. Nazotemisa armée de Dieu. Il faut pas bando sala ba déclaration prophétique. Kapata bandako nyonso ba bâtiment nyonso eza ya bino. Attention ni bango batonga kiango, la Bible dit la richesse des hommes est mauvaise et conservée pour les gens justes. Eza ya yo kokota ndako otonga te ekozala ya yo. Mituka oba misusu bakoka otambwisa te okotambwisa ngo au nom puissant de Jésus-Christ. Soko zikoli bunda na ndenge nazoyebisa o banda na se bagarde du corps à Satan nyonso pungwisa bango ndeta kozoya na Satan akosentir yo ke oyo azoya mabe. Et puis kobunda na badémon ote bien aimé soko za na mafuta ya Nzambe te oza wenti. Kobunda na badémon te soko za baptisé par l'eau te. Kobunda na bango te si tu n'es pas demeuré dans la parole, si oyebi liloba Nzambe te. Kobunda na bango te nazolo bango très bien parce que tango bakoyela au retour okoka kotelemela bango te. Zala mafuta, zala liloba Nzambe, zala l'homme de prière et de la foi. Kota na mai ba baptiser yo. Kokele ba baptiser na n'importe quelle église te. Yebaka ba église à Satan ezali pe. Ba okelo kota sona mai obimaka sute. Ba botolo nzoto. C'est pour cela, il faut baptiser, il faut loin.
baza pe basali ya nzambe ya solo pourtant babaptize yo tu auras l'alliance kobunda na bato te mama Tiffany alobaki kobunda na bango te soki oza na alliance te tu dois marcher sur l'alliance alliance ezalaka na ya jeu d'échange oh d'échange de la vie alléluia nzambe azoyebisa Abraham alliance na pesi yo alobi celui qui va te bénir je vais lui bénir mutu akodéclare malédiction likolo na nga mpe nakodéclare malédiction alobi mutu akobundisa nakobundisa ye nakobundela mpo na yo parce que yo opesi ye nzoto na yo opesi ye vi na yo ye azwi biloko na yo ye azwi makambo na yo tika nzambe azwa makambo na yo tika nzambe abundela yo yo pesa ye nyonso asengi yo tika ye nde akende liboso na yo bien aimé maman nakolonga yo te nabanda koprie na prière na ebiso na zwa bambongo contre mamon bambongo ya eye kotoyo bando mona ba ouverture ya bambongo parce que beti mamon soko beti et sata ko respecter c'est pas n'importe qui et loko na zolo ba bien aimé il faut boye ba biloko na lobby koza démon mususu oyo na lingaka ete ye aza neti ba puissance on avait mentionné awa basbenga bango ba puissance mais on a zoloba homme susu aza parmi les 4 principalités ye ba benga ye abandon ba mentionné na Apocalypse chapitre 13 so que 13 until 17 okomona abandon langage mususu ba benga ye Apollyon mais baza ba démon mibale na Bible ba mentionné bango neti kombo moko mais baza mibale mais moko na bango yazali abandon omususu aza Apollyon aza nde ya puissance ya magie ye nde roi ya bamagicien so okutana bamagicien bayebi eloko nazoloba so baobundisa ye Moïse ntango akotaki pa Pharaon ayebaki ke Apollyon nde azalaki korenye alléluia so po abeta Pharaon il fallait neutraliser Apollyon yango na va Moïse akende pa Pharaon abanda kopriaka mingi botalaka ngo bia akendaki kokutana na Nzambe ava koma pa Pharaon parce que Pharaon n'est pas n'importe qui siko oyo nga nalingi naloba mingi eza abandon babengaka ye nini meaning na ye na hébreu eza destruction naochange yango na anglais naotia yango na français biloko nyonso nazoloba naotraduire yango dans l'esprit naotia yango mpo nayebi yango mingi na anglais mais naotraduire yango destruction éternelle nde babenga kombo ya abandon cela veut dire destruction éternelle imaginez démon moko boye kombo na ye destruction éternelle cela veut dire quoi cela veut dire ye aza wana kosala destruction éternelle pour notre vie pour ta vie est-ce que okotika démon wana adétruire vie na yo aza démon moko boye soki osali lisumu okozongela yango lisusu osala lisumu lelo osengi Nzambe pardon ya kosala tu azongisa wana lisumu wana po nini ayebi po okota lola te po resite la vie osalaki ndumba siko lobi lisusu asali oke osala yango yango na Paul abanda kolela alobi aza chrétien Paul azoloba abando adilaka mingi na bakrétien ke bapayen Paul azoloba na Romains chapitre 7 azoloba son tangi verset 13 kobanda 13 til 17 azoloba les mauvaises choses que je ne veux pas faire c'est ce que je fais les bienfaits les choses bien que je veux faire je ne fais pas je ne fais pas parce que Bible azoloba bien que les choses que Paul a olinga sala azali chrétien déjà azali né de nouveau azali loin de Dieu déjà nazo bunda na nzoto na ye nalobaki nzoto na yo nde ennemi ya liboso basatanisme bayebi que l'antenne ya basatanisme ezalaka na nzoto na yo ezalaka awa omona estoma ya yo place mama na yo asepara yo akata yo antenne na bango eloko etushaka nzoto mobimba nzoto mobimba ezala contrôle na eloko ana eloko wana ezalaka antenne ya monde du ténèbre c'est nde place bamanipulaka corps na yo
au mona iloko ozolinga kosala te ozoka ka osala ngo osali pe mabe outi kosenga pardon pa nzambe tu repens maintenant demain tu fais seulement ça outi koyiba outi kokosa na minute aka tozobima oki kokosa lisusu abandon de aza contrôler vie na yo yango il faut combattre l'ennemi wana parce que oki jamais kokende musika na nzambe na ba péché na maboko il faut tika biloko misusu Zamba pambola bino, que Dieu vous bénisse. Merci pour faire le truc tika oloba pour na émission ko ya to banane na ba question. Amen. Voilà bana na nzambe botinda ba question na WhatsApp na ba numéro izana lilobana suka prophète et puis mot de la fin. Amen. Bien aimé, merci maman Tiffany pour la plateau, merci le Saint-Esprit pour na kopesa biso 10 opportunités ou exacte que toza ba grand mais Jésus nga sali biso ba grand. Amen. Et là comme sous na remercier mutu nyonso azo commenter menzambe a pambola o makasi a pambola famille na yo pambola ba nyonso ba zo tala mandako na bango partager émission oyo partager c'est pas pour toi seulement c'est pour tout le monde dans le monde il faut que tout ça la publicité à bongo ba satanisme ba siba koma na ba internet na bango ba sala la publicité à makambo monde biso pe photo sala biso que Dieu bénisse. Merci, ciao ciao, bye bye. Mwana moto te po akosangai abongwa ni pete po awangata nzambe ya le nazarien le nazarien le nazarien le nazarien bana kitoko koma mokondima atako babakolaki mafuta na mosakolima lelo ya yo bolingo bateli le nazarien Pamboli oyo mona na katempeni mama kantelobi